Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon balama des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou. Narcisse Desarons. De vous savoir très nombreux en train de suivre cette belle émission Avis du public, une conception de Didier Masuki, Moubali Amande Fouapembe et Rabi Mavinga à la présentation. Aujourd'hui, je reçois pour vous un homme de Dieu. C'est un pasteur, il vit en Angola pendant son séjour à Kinshasa. Voilà, je profite de cette occasion pour lui interviewer, faire une émission avec lui. Il est là à mes côtés, donc le pasteur Toko de l'église Bon Samaritano, je pense. Oui, c'est l'église Bon Samaritano. Ok, pasteur Toko, pasteur de l'église Bon Samaritano, Oto Betaneli Solo, les lots solo la réalité où ils ont les gamangumba na biso lelo. Qu'est-ce qui se passe à l'église des réveils? Église de réveil, il y a qui n'a réveil à un moment donné, et comment on peut ça se sommeil? Bah, tu vas comme la samba nimba. L'église de réveil. Les lots pasteurs, oyo, a comme critiqué mon à la télé. Et c'est vrai ou ils ont ma bête, tu connais bango les lots. Il y a en Angola, tu vois, moi réalité, ba pasteur en Angola, tu petit, ma solo pe amboka, nenge zalaka kaka, na lisolo na biso. Pasteur, bon dia. Bon dia. Ande obola nation Angola vous comprendre moi portugais za mwandambu tout ça na pasteur na biso awa na ngato banda plus na ba réalité où ils s'est passé na ba église na biso lelo. Et pasteur, c'est comme si l'homme de Dieu aujourd'hui a perdu sa crédibilité. Lelo musel na nzambe o pasteur azeka la tanga ba papa a dit na bal ba papa belé na tanga ba kombonyo sauté ezala ki ozomona musel na nzambe azana le tomo azana na lobata audace azana pouvoir moko boui. Mais lelo crédibilité ici la bino ba pasteur ba koma lokwa ba miyibi ba pasteur ba koma lokwa ba escroc. Nelo soki pasteur azo ko bala mwana yo faut se renseigner bien dans l'église nini ah pour sérieux assusté. Bon, dans l'ensemble na kokolo ba selon Bible so tolobi tolobela c'est crédibilité à ba pasteur et ça na beaucoup de pasteurs oyo baza pe crédible. Na kokolo ba na sens que na sepela kamingi koloba bolamu ya basala nzambe bazo sala. Oui, ba mefe zali ba erreur ezebele ba bi ezali. Oh, toujours remarqué dans la nature. Mais moi, j'aime préférer Koloba Bolamu au Pebazo Sala. Yangwana, s'il y a des erreurs, besoin dépendre de la vocation et mutu pe na comportement ya mutu. Mais ce qui mutu oya benga me pa na nzambe na zalaka vraiment na souci ya ko soutenir mutu ane pa liboso na nzambe na losambo. Et pepe na lingaka penza te pour critiquer basala nzambe. Parce que mutu na mutaza na appel na ye la vocation à juillet, moi quoi bininga otambole pa na nzambe pour te rendre compte. Mais moi j'aime préférer koloba malamu ya basali na nzambe. Pour ça la ge basali na nzambe baza ba berger, azana nzete na ye azo guider peuple de Dieu commémorer vers le vers pâturage pour que ba na nzambe ba se retrouver ba kota baza pemena tata lobby. Mais ce n'est plus le cas apparemment bon nazo ba te différencier basali na nzambe ngo ou bien tout ça ndengeni. Bon, na kacha basala nzambe faut tozonga pe mingi na parole de Dieu. Parce que Christ alobaki na tango ya suka mingi pe bakoya na kombo na ngai kasi tolanda bango te. Mais apesa kanda kisamoko malama lobi ke tokoyeba nzete nyonso na mbuma na yango. Yango na lobaki ezo dépendre na vocation pe na caractère to comportement mosali na nzambe. Ba fruit oya ko bimisa yango ko lakisa ke aza appelé to aza appelé te. Nzete nyonso yebana na mbuma na yango yango na bike na sepela penza koloba malama basali na nzambe parce que na kokoloba mabe na nzambe azomona mo santo nani ayebi motema ya mutu parce que Bible bito juger basali na nzambe te yemo kolo musala o juger bango et enfin ba bipe ko tia musapina ko disons mutu azo toucher basali na nzambe azalo kola o azo tia musapina liso ya nzambe na linga tena tia musapina liso ya nzambe parce que na linga nzambe mingi nzambe muta kolo musala kolo elanga yemo ko ebinenga ko juger me ngai elemba tikelanga lobika ke natala bambuma so na moni place ya pasteur wana mbuma ezo pesa bien gloire à Dieu. Chose pesa bien te tout ça va procédure biblique au moni loko za berrer nini lelo internet to moni monde comme penza bien te
Moutazui likambo moko na Facebook a publié. Moutazui boatike na internet a lobby a na télévision a na radio et comme il poli. Réveiller makambo na basali nzambe internet ezo kipete. Bon, il y a na zolo bela. Ce que loko comme mabe, il y a des choses mususu oyo tozana ba procédure biblique. Biso tamola na Bible. Yesu atikela biso procédure avec que so zu muninga na likambo sala nini. Benga ebo solo la. So moni pasteur na erreur. Au départ azana frère. Azana frère dans le Seigneur. Okokipe kosunga to na kokosunga. Soki ayoki yote. Okobenga mi bale misa. Je pense que pasteur on va y arriver. Ezeka juste to beta lisolo ya crédibilité oyo basali na nzambe ba perdre lelo na mboka na biso tokozongela lisolo yango na lingua attaquer on e bandeli boete ozo kamba église le bon samaritano eza wapi na Angola. Bon samaritano eza na Angola na Mabor ezali na Sapo ezali na Kakwaku ezali pe toza na province yango na ba centre o toza nango na Angoleza kuna mutonda nzamba tsaki ngolu poko bima pe ko sala musala ko bâtir l'église ezanga nzambe atindaki. Et papa tu réaliser que basal na nzambe à Angola c'est comme si bon nzambe et zozala sou mingité vous vous basez plus sur le finance par rapport à nevite yoka no pe yango. Bon, nalobi na ona sepela mingi to sola makamba bien. Omoni so tolobi bonzambe zate na na bi température ya nzambe pona basala nzambe. Bonzambe zalate mais basala nzambe mo ape afani na bandimi 10 ans 15 ans azo sunga bango azo tambusa bango. Est-ce que bola mo asali kati na batwana soki lelo asengi finance pona soutenir musala nzambe. Asa lisumu. Et pour comment madame tu sali église amona mon piaka na Angola neti basala nzambe ba se retrouver na kena implanter église na Angola kuno bien je vais quand même mériter. Bon nalinga kina ba soki to bitwa na loba lukana na ko expliquer na source église nano église fondation na ngezalaka piaka te fondation na ngezalaka Christ eza libanga lobi likolo ya libanga na otonga église na ngai soki mutazu ambition wane ko ambition eza sous vision te eza sous vocation te mais comme ambition c'est que amoni la sous église ezo futa tika na sani na sale e futa peti. Bon Bible lobi na ngai mosali na nzambe ako prospérer o ke likolo wana to ko vwanga na ngote wa loba ko église futa taza mokosi église ko futa na sens que muta futa biso za nzambe pa lobi na siècle présent aux les centuple yemo ka promettre biso ngo metoza na banque moko te o to monaka nzambe afungosi mosali na nzambe mo contact ezo ambongo mais ayebi ndenge ni na futela biso na loba ke nzambe afuta biso na ndenge na ye selon plan na ye mais soki to komo zongo na ambition wana ndeko mabe il faut qu'on ait une vocation mutazu appelle pe azu orientation ya nzambe tane soke koki anticiper te aumona loboko na nzambe pe mikame ko sala mape makamba minene mais so mutakomi na za piaka na sala l'église pona piaka wana fondement za sous Christ te ya wana biso tokoli na sama kola ba papa oyo basungaka biso balakisa biso ke soki même pona ko sala musalo ezala biso na ba discipline mingi yango lelo ba discipline nde ezozanga pa basali na nzambe mais pona koloba pona basali na nzambe ke fondement ezala piaka ezala eloko moko boye en tout cas les églises te église ezali rock oyo moko Jésus Christ nde aza fondation. Ok bino bokoli papa basungaki bino mais ce n'est plus le cas aujourd'hui lelo tozomona bana na bino bazobima azana papa ya molimo te mwana bimi azan papa molimo te pona nini azaki et pas papa jise akiyaka su papa toko azobate a présenter nani papa ne ya molimo wana eza vraiment très important pour na ko expliquer yango papa ya molimo ezali na ba forme ebele o tozobisa papa molimo wansusu papa o azu amelisio mabele linkolo ke oyambi Yesu na nzela na ye ozu baptême na nzela na donc bile ya liboso balima o eza miliki oyo ozu na sama koloana aza papa molimo oyo abotio ezala papa musu tozozwa na encadrement mutake école théologique akena sama kolo ya ba maître to ba docteur moko balakisi makomi lobi azu connaissance wana pas za papa na formation mais ça papa mususu peut pas reconnaître ministère
okende ki ozali pa papa molimo po sali voyage to ke place mususu oke na sama kola papa mususu o encadré spirituellement pepe ozali na sama kone na makambo nyonso a reconnaître ministère na yo pe atie o maboko akuza papa na yo. Mais dans l'ensemble, yo mutoko yeba nani oyo surtout biso ba ministre oyo a reconnaître ministère na yo c'est ton père spirituel. Ye wana ndem taza père spirituel na oyo ko sanini oko devoir ye respect, honneur pe considération. Et li ko ba teke ba oyo ba melisa ki mabele baza ba papa tete baza ba papa Paul azolo ba tant que boko za ba maître belé mais ça na papa moko nga na agenda kibino ozomona eza très important ba oyo bazangi ba papa molimo na yebite bon ba reconnaître ka héros tango abundi tango héros abundaka alongi pa ba oyeba tata na ye zola na terme na ko expliquer nini David ayebana kate papa ne pa ayebana kate abeta na ndako ya Saul azobeta guitare milimo abezo bima atuna pe papa komba papa ba pesa kae mais aignora kango mais mukolo kaka bomaka Goliath ye mutali boso yako tuna David tanga bomi Goliath Saul ayeko tuna azalaka mwana ya nani. Donc héros ayebana kasoki betane musique kuna milimo bazoki papa na été papa n'était parce que kati na ye ezalaki nanu ba exploit zalaki mais ebima kité même ko affrontaka Goliath puisque Goliath azaki obstacle munene na bango azaki loko oyo azaki héros na ba Philistin et singalaki héros moko na Israël abima tango affronté par longi moko la zonga ka Saul azotu na chef d'armée na ye azaka mwana na chef d'armée pe a ignoré abina yebité sala ba investigation c'était ezalaki semblant asalaki hypocrisie mais ba yebaki papa tango ba monaki exploit tango ba ko découvrir kala mwana moko ya berger Isaïe na Bethlehem mboka moko négligé nzoka nzamba tombola kelingi koloba ke ba papa na biso lelo ba kokoye bana tenenge toza koyeba na lelo mais eza tango to sala ka exploit pa baluka ba découvrir source na biso yango no monisko tango lelo muto akomi ko sala makambo moko ba bimaki bien te abimaki na rebelle to abimaki na yebite na juger bango mabete siko tango baluka ba yeba papa azate akomi ko adopter akomi ko luka ba mentor akomi ko luka ba tumususu akomi ko luka ba ya basali mususu ya minene oyo mosala ya kutatikala komona eta ebiete wana komi berère grave parce que il y a des choses mususu oyo toyebake ndenge na baki nzete nyonso toyebanaka na mbuma na yango yango wana est important na basali na nzambe même na zwi mwana il faut na yeba source ya mwana wana biso tolobi tokoli na l'Assemblée de Dieu jamais na ko yamba mwana bo même une église na so na yambi mwana il faut na yamba na lettre témoignage même azana ba église na biso na Luanda akima ki église ya église mususu na kozwa numéro ya téléphone na pasteur pa ya bimaki na zo ba référence to atinera lettre transfert et ça très important pour na koti sepe na musala pour lobi na ba généalogie na to source na ye yango ko pesa nga force na ye ba ko témoigner yango pesa berère mingi omona mwana ozwi na kati ya musala oyeba kite aye akomi kokotisa doctrine oyo bino bosalelaka te parce que ake kozwa bilokota lokota biyoka yoka bisimba simba tango yoko lukoko o corriger ye ekomi bitumba berère wana yango eza ba cause mingi mais dans l'ensemble ba réalité dans l'église donc ozala papa ya molimo oyo ezali moko eza kitoko koleka ke kozala na ba papa. Obrigado. C'est ça, il faut na papa molimo mingi ba mission bakoma koyela biso una azali na papa waki na papa kuna ba coopérer bien te ba bebani na tanga so kombo na été mission chrétien ko eza to beta iso na ba allez papa ou ba so la bien comme ne moi na le papa adoptif n'est ce bazalaga. Voilà, chers internautes, vous qui nous suivez en ce moment, suivez calmement cette émission, partagez et puis bandela en trois fois nous avons stika. Émission les émissions où ils ont révélation et édifier yo mutozo landango ikosa malamu mingi. Parlons un peu de l'adoration. C'est quoi l'adoration selon vous et quelle est son importance dans un culte? Bon, l'adoration, par définition, est une action à quoi adorer. Et où tu as le verbe adorer, c'est rendre hommage à la divinité. Yami balé, l'adoration est une s'humilier devant Zambé ou bien se prosterner devant un être divin ou supérieur. Qu'on vénérer, qu'on paye gloire et honneur à Bongina Yango. Adoration na sens mususu na koye koloba c'est aimer Dieu
so na bien sens na biso chrétien ko linga nzambe na vie no mobimba. Adorer Dieu c'est aimer Dieu dans toute ta vie. Donc vie na ngana les adoration par nzambe et faire de lui ta première place. Donc azawana nyonso Bible lobi tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Donc na makanisi na ngai na vie na ngana na parcours na ngai na ndako na musala bisika so na otambola j'adore mon Dieu. Donc vie na nga c'est l'adoration. Et lorsqu'on dit les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité, et là vous ajoutez seulement sur ça. Oui, parce que balobeli en esprit et en vérité, bazolobela esprit et ya munenete, mais balobela et ya muke, bazolobela na l'esprit de l'homme. C'est ça, c'est ma vie entière. L'esprit n'engage pas nazoko parcourir na temps naza sur la terre na parcours nangai. C'est naza adoration. Donc na sujet adoration. So mutazo mona nga azomona bonzambe kati nangai. C'est ça kozala un adorateur quoi. Yami balé na kolobela sur adoration ndengo lobi importance na kati ya culte. L'adoration culte ni mobimba, c'est l'adoration. Importance na kolobake eza très important parce que adoration to culte il boso nzambe e bandaka ne bandeli ya culte pe na suka ya culte. Sali eloko moko te eza na kati ya belemato ya dire ya culte tozo présenter liboso ya nzambe oyo eza importante tout. Donc prière d'ouverture tokei na betape nyonso tolandaka, c'est ça kozala la culte et adoration, ainsi que tina annonce, prédication, offrande nyonso kozo le kawana pe culte ezo suka à partir ya prière ya suka ya bénédiction oya mosali na nzambe wana tolobake to sali culte et adoration. Donc adoration ezate ke tango bazolo bake to komi na tango ko adorer nzambe wana eza belema eza na kati ya culte. Et ça, les moments peut te réserver pour rendre hommage pe koloba maloba. O ni koloba kena na exprimer ba désir ya motema na ngana mona na lobna pese ba qualité o ngana zozwa na zo mona pa na e na bona pe na immensité à grandeur na e. Mais na kati ya culte importance c'est que bandeliti suka c'est l'adoration. Pour rendre hommage pas à la divinité oyo akela likolo na se Jésus-Christ de Nazareth oyo azo mérité gloire et honneur. C'est bon, pasteur. Et quelque part, quelqu'un m'avait posé une question à Epsinga Lobby. Rabbi, pour un pasteur, c'est-à-dire, il faut bien enseigner les fidèles. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Fidèle, il faut. Pasteur Astambela Ponaï. Par contre, disciple de Jésus, comment prier à l'Aksa Kibango. Et c'est comme si vous ne donnez plus la place aux enseignements. Vous préférez vous accaparer. Je ne sais pas, est-ce que vous avez d'autres intérêts derrière ça? Bon, au moins, na kati ya musala nzambe ezana ba réalité mingi. Pona koloba kanet ya ba prière, ko bondela pona ba kaya batu mususu to moko to mibale ba sali na nzambe mingi bayebi état to évolution ya maturité ya bana. Mususu ezake soko moni aza osakapare na nyonso tokoki ko juger mbala mo mabete ayebi état d'esprit ya bana pe ayebi ndenge nini évolution ya bana sur le plan ya musala nde bazo travailler eza na bana mususu bala na discrétion te mingi na loba la problème à discrétion parce que na déontologie pastorale il se seigneur un pasteur azala discret makambo onga nazo sola pa ya ba pate même moi si na nganda kwa koyeba ngote na place wana ezalaka très important. Bakamusu tokoko solo na mutu abimiseli o secret ya vie na ye nyonso oyo po ndimiti ke mutu boya ko salango sikoyo soki kaya mutu wana na zwi na pesi pa mwana oyo nanu azwi maturité te na musala nzambe asokipe nango pa bonde la pona ye tango ayoki bagafu wana akoyo pe ko keko publier yango libanda akoyo sambusa mama mona pe mutu aza responsable asa mutu azo ko éduquer bana pa zo bokola bana pe aza considérer la msu na société sikoyo mutu andengo wana so déjà boke ko panza esango crédibilité na biso sidi ya mibale to betisi na olibaku parce que même Bible lobi que na kati na biso photos à la mingi na kati ya discrétion proverbe alobi yango donc eza très important na cadre ya discrétion yango nozo mona ke basai na nzambe lokola ba yebi modèle ya bana o bazo kamba akoye kotikela bango nyonso te baka mususu pe zali ke ba prière mususu ezo senga kaka il faut mosali na nzambe
azana droit na tozana komona na Bible Élisée ezana kamo ko s'opposa ki na kati ya Bible ya mwasi o sinem azwaki baton apesi pa ya Gehazi akende kosala service na kati ya likambo ekwelaki mwana na ye me ntango akendeki asali esimbi te azongi mbala moko Élisée ye moko ntango akendeki service esali nini eresi parce que ezalaki na makambo so nzambe aorientaki ye esengalaki asala oyo mosali na nzambe Gehazi azalaki na connaissance nango te parce que azalaki na kati ya révélation te ya kozala na baton ya mosala yango wana eza important que mosali na nzambe aza leader oyo azozwa responsabilité tozomona ke se aza pe mosali nga na kosepela ne puisque aza kosangaje na mosala nzambe apesi ye eza très important. Et ça, très important, comprenez, donc, au taux de délivrance, c'est important. Et puis, le Sambopé Moussa Nzambe est important. Que émission Michel Lelo est un culte. Émission Michel Lelo est au Kumisaraka. Comme Moko ya Jésus-Christ Nazareth. Pour l'endroit où vous avez édifié, où vous avez l'eau moya sika à travers émission Napsuel Lelo. Et l'homme de Dieu, comment pouvez-vous expliquer cette référence biblique Matthieu 10, 34, Matthieu chapitre 10, verset 34 à 35. Jésus-Christ n'est pas venu pour la paix sur la terre. Aidez-moi, je vais lire cette référence, comme ça on va m'expliquer. Et ça livre à moi, Matthieu 10, voilà, chapitre 10, verset 34 à 35, je vais lire. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Épée toyebi ke boumaka papa pasteur, car je suis venu mettre la division. Il me diviser. Ah, Yesu peut compliqué. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Yebisa biso moto na Nzambe. Na kanisa so totali contexte ngwa liboso. Na likolo na tanda zoloba, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je les confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Christ a kotalisa makambu oyo pona kotalisa des choses. Alobi aye na kimia te mais aye na mopanga. Mais Esaïe alobi bakobenga le prince de la paix. Nako pesa pe moi mutuna moko limbisanga na tuna question sur question. Même Yesu wana tobenga kaye kosi na Yuda azalion. Même Yesu tozobenga ye mwana na pate. Comment se fait-il lion akoma nani pate? Mais ezana ba rôle o azo jouer. Na kati ya lion tozomone ke liboso ya bitumba o azo telema zo sa nini abunda kazonga simate azo longa za mokonzi azana nyonso. Donc to peta le rôle azo jouer zana particularité mokoboy. Na kati ya agneau tozo zoemba mo na kati ya rédemption. Oya ye pona ko libérer biso na kati ya péché pe apesi biso asikoli biso. Yanga na vie na biso repentance a ekoki kozala te so rédemption ezate. Nous avons raison, je vais expliquer. Mais tant que ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre, plutôt diviser, et pas préciser entre l'homme et père, entre fille et mère, entre belle fille et belle mère. Il y a un point à expliquer selon le contexte de notre loba. Tant que nous avons un passage au Tikoloba concernant Matthieu, à l'objet qu'il y a la division. Il y a des choses que na ko expliquer na vie naturelle ou vie autoza nango sikoyo. Naza na kati ndako est arrivé que to sali ba biso portugais to ba pesquise donc ko ba recherche to découvrir que na kati ndako bolimbisanga na kangi mutundo kiteme na zolo ba o eza vérité parce que na koti na kati ya combat spirituel. Na ko retrouver que na susu papa, maman, noko bandeko, na kati na bangeza na mutu moko o aza na sorcellerie ya makasi. Na sorcellerie wana na point que a confessé que kati na ye abomi pe abebisa ba via bato ebele. Dans la mission du diable, il est venu détruire, égorger. Il a dit na tango wana to tele misela e kimia to tele misela mopanga. Bon o ye mogozo ya pona diviser les sous. C'est pas une division. Jésus mission na ezaki pona ko ramener ko za ba péché bandoki wana ko mema bango pesa ba vie éternelle ko bongo la ba mitema. Mais songa la on ngana lo baboy. Paul a lobby
quelle relation ça entre Christ nanani na Belial et que lumière na ténèbres sangana kate. Donc qu'est-ce qu'on a contexte on a lobela que aza lion pas anani aza agneau. Ce qu'on lobi que Christ a qui passe anini a libéré bato. On a cotisco na likamba rédemption. Et on a que repentance c'est cause à la tête ce qui rédemption exact. Donc ce qui avant repentance c'est un mokile c'est là que Christ a kufa na quoi en fait biso to sanini to za sauver to botama to kuta sa kufa assez quoi pe azana bomo azana kembo. Pasteur, wana ozomi mazobe explication beleba na nzambe ba comprendre te. Il y a des débats où est-ce makomo na bandeko we bazana ba doctrine misusu, bazuka Bible ba maîtriser, bazo expliquer pe bazo convaincre bato. Il est venu, il a apporté la division. Ayena pété, ayena épée. Pe sa réponse mon beaucoup c'est mutalanda à comprendre facilement. Au moniteur on peut signer un passage biblique. Tangi va verser na ko répondre mbala moka atena mukuse bo. Et aux amants passe parce que Bible c'est une interprétation. Ce qui interprétation exacte na lobelio boye et okemuke mingi. Il y a un memeli on a contexte il y a rédemption pour comprendre. Il y a un quel point que continue na likanisi na zalaki na yango pona expliquer selon passage o P na épée. Ye aena épée mais aena pété. Et on a vu que Esaïe lobika yaki na paix. Tout le monde on est en contradiction, il y a une contradiction. Mais comme ce qu'on a angle, oh il y a comme qu'on exercer pouvoir en tant que créateur, pe rédempteur. Et les kolobanine, na tango oyo mutu oyo bomoni ke na kati ya vie, azo combattre plutôt na kati ya combat spirituel. Na combat spirituel négociation ezala raté. Na combat spirituel ezala raté ko 50% 50%. Na combat spirituel ni les ezala raté. Na kati ya combat spirituel ou bien moko gagner ou bien moko sanini akwe siko na tango wana sikoyo nga na koti na kati ya monde spirituel na kati ya ba prière ba kana za nango ya ba difficulté ya ba problème ko na mabota ba lien ba makambe bele to ko lobela eza mingi mais siko tango na komi wana na mema kimia to na mema mopanga c'est qui moni que na komi na contexte wana siko ke na place wana eza sur le kambu ya pété comme épée alobi ke na ko apporter division bandeko même yemo konzamba lobby na kati ya Deutéronome 18 abi ke okoki koza na relation tena magicienne même na sorcière et sa Bible to kasi to le kanzambe na mutema malamu mukolo moko te et na ba chose mususu o Christ pa bandeko pamela biso tozo zonka ka ndengwa na tokoma kokasa ke panzela nzambe non grâce azali grâce c'est lui-même Christ ayaki mutu soki andimelié azui ayambie na bo moine azui bolimbisa masumu. Mais ce qu'on dit, mais il Bible obinini. Quand on a nzambe zali kone, quand on a nzambe on toka sezani. Ko seka te, c'est que quand on a nzambe et aux ali kola mutoni ko bake ako partager susu grâce moko te liboso nzambe. Ya ngone c'est important to yebake mutu oyo ayela kibiso kimia, ayela biso pe mopanga potolonga. Donc ngana sepela nango parce que place wana na mona na combat spirituel na la sans pitié parce que maître nanga sa pesenga ordre ya ko pamela nda ona papa ka ya ko papa na papa kutu blague te ba yebi nganga kutu na ba so salaire otuntuka donc so salaire a otuntuka mbala mi bale ya ngwana eza très important na kati na biso passage oyo kokabola entre belle sœur belle mère et ça selon ba contexte tobi sur le plan au côté monde spirituel bato bazo travailler dans monde à ténèbres jamais to koza na bango bokila zoya zo salo ba bezala zala atanga moko na mwana yozo lokanga ozo sala bo de façon que na bongate okomi na passe yo ko senga nga sumbongo mozo lokanga ti sikolo binga na obonga te na osimba mbongo te ko senga nga sumbongo ani malamu to sani to beba na kaka to za piaka bon na lobite ke to kabwana na lobite ke na boya bande ko ngai na solo bana sasi na solo ba landa ngai na combat spirituel kuna camarade azalate ezala papa na ngeza mama na to za suba camarade te parce que to koti na monde mususu. C'est bon, je pense que va retenir, j'ai une bonne réponse par rapport à ce sujet. Ceux qui comprennent les karaté, bon, il numéro n'anga beaucoup mis et to lukasu moi éclaircissement par rapport à sujet wana. Je ne sais pas Wilson me fera signe si je reste avec combien de minutes. On va parler des pratiques occultes dans nos églises, on va parler de l'homosexualité aujourd'hui aux États-Unis et puis on accepte déjà l'homosexualité et puis le mariage de salama. Nazala pensa contre homosexualité parce que bibliquement parlant même Bible dit dehors les chiens
na Apocalypse 22 lobi ke libanda ba mbwa bato bazo commettre ba na portugais ba bestera donc bosoto ene koloba ke même nzambe na Eden a permetaka te Adam zala ye moko pona ko éviter bestialité. Et là, il faut que raison que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Non, seul être semblable pour éviter bestialité, il relation entre Nyamana Mutu. Puisque l'homme se soupe, Adam n'a pas pu lobby marqué quoi, ça la relation est na moi si na ya qu'on peut PCP pour ça parce qu'elle n'a pas ça azala Mutu. Na mi soupe et quoi attirer ma bé. Pour éviter bestialité et senga qui est assalé être semblable. Mais assalé qui na sexe moko eza opposé. Tango atindi banga lobi ke multipliez-vous, soyez féconds. Eza ki na ba promesse moko kitoko pa a pambola ki bango. Nzambo asala mokili na départ asala loko wana te. Mais biso na kati na mokili to ko sala makambo o ekomi ko pesa nzambe kele ezali abomination. Abomination, abomination. Bon, nzambe alimbisanga en tout cas pona basali na nzambe oyo baza ko sala baza ko honorer to ko pambola mabala ya homosexualité eza mawa pona basali nzambe wana. Bibliquement parlant baza libanda. Bible obi les grandes églises. Église ya munene eza kaka église ya munene, ngana bi église ya munene corps ya Christ. Biso nyoso ba dénomination. Pasteur amune na alate, pasteur amukaza alate, pasteur azali kola baninga azalate. Biso nyoso toza ba lokola. Eliko bake ezala souverain pasteur o azali kona biso azako tourner c'est Jésus-Christ azali pasteur ya ba pasteur puisque aza bon berger. Église amunene bolongola ba biloko wana. Grande église ezalate, église amunene c'est le corps mystique ya Christ. C'est bon, tendons lentement et sûrement vers la fin de notre entretien. Pasteur Toko, quelle est la politique de l'Église ou bien l'apport à l'Église pendant la période préélectorale ou bien post-électorale? Et en Angola, vous avez une élection, bisope awa, tozo qui est malé na ba élection, n'évitez apport à l'Église. Bon, apport à l'Église, c'est local bosso na niveau biso n'Angola nzamba zo lokumu, l'élection le kaki kimia, to bondela nzambe apport na biso za liboso na ko prier. Pour na nyonso le kana kimia. Église ezaka apolitique. Elingi koloba ke makambo église totika na église ya politique totika na politique. C'est dire que awa tozo prier te nazo bobi apport. Neza ke nazo conseiller que to prier. On a prié basta de martyrs et salama deux fois comme si on voulait bêta quand peut-être nzamba sepela na onte to sambela pona Congo ba catholique kuna bastali to sambela pona Congo to telema koto armée de victoire réveil ba pasteur basangana ki ba bondeli apparemment rien ne change to kosala nini pona délivrance à RDC. Bon nakolo ba ke na kati ya point oyo ya élection constitution mboka ezalaka respect à la constitution est important. Na programme n'ingi bakoko sala ba calendrier électoral. Les camions tota et oumeli. Ceux qui toza patient liboso nzambe na losambo et comme toujours na kati ya suka. Na kanisa bambula o eleke belé na o etikala ya muke. Vaut mieux que la patient puisque na tango mulai pe to patientaki. C'est important ba na nzambe to bonde la nzambe to sensibiliser ba tu na kati ya programme pe ba calendrier total ndenge ni ko dérouler pona ngai na koki koloba église za ka politique biso to enseigner ba tu pona bolingo to enseigner ba tu pona kimia na bomoko pe bondeko parce que patrimoine oyo nzamba pesi biso ya Congo oyo ezali mboka na ya na kati Afrique toza biso sub africain na kokoloba ke ezali le reste il y a héritage nzamba pesi ba congolais donc il faut te bato batela yango et lo que ça important yango na sepela ki intervention ya ba politicien ya biso Angola kuna nyonso tango bazo sala ba campagne électorale na ba toza na posa kimia mokonzi akobima yo na oza mokonzi na biso bango nyonso bazali koloba tolingi kimia to boyi makile sopana mutu akobima to sepela oza mokonzi na biso ndenge pa bima to tambola donc bazaki na souci ya kimia pe bala na posa makambo le kamalamu na kosenga penza église ko soutenir na prière ndenge na lobaki ko sensibiliser pe pesa banos pepe ko conscientiser libota na nzambe et ça très important pepe ko zela tango ngo so koki oya kobima oza mokonzi et oza pona lokumu na nzambe parce que autorité nyonso te vuta pa nzambe.
Toute autorité vient de Dieu. On est vraiment à la fin de notre entretien avec le pasteur Toko, le pasteur de l'église Bon Samaritano d'Angola. Et bien, merci pasteur pour avoir répondu à notre invitation. Je ne sais pas s'il y a encore à ajouter. Non, na sepeli papa Rabi pona oyambanga na 4 émissions. Et là on a ko loba kenzamba pambola bino chaîne oyo pe émission na biso kende liboso parce que ça émission za ko édifier mabota ebele ezo pambola pe mabota ebele na Angola en tout cas na zwaka pe même ba lien oyo tindaka na kati ya lien oyo zo singa ke de façon que na zala toujours na page ya koyeba ba émission ndene eza ko évoluer na binzamba pambola bino benzamba pambola Congo apambola Angola pambola Afrique biso surtout zala na kati ya lisanga kati na Yesu Kristo. Merci beaucoup, pasteur. Eh bien, nous pouvons nous lever. On est pratiquement à la fin de notre entretien. Nous pouvons nous lever, pasteur. Merci au pasteur. Merci à Wilson qui a filmé Lelo. Merci aux amis qui nous ont accompagnés. Ce sont là des stagiaires. Merci au pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi. Merci Maman Odette de la foi. Merci Didier Masuki, l'homme à la barbe blanche. Merci à vous tous. Et c'était là donc à Vie du public. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Merci Père. Merci. Amen. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a Vie du public et bandit. Y'a mon bon des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou. Narcisse